matondo mingi fumu ya bangunta matondo bandeko balandi touti kolanda exposé ya conférence na biso oyo ezali na thème la paix au Congo avant les élections. Tokomi na tango ya série ya bamituna totuni mituna biano ezali ya nation ya nzela soki toye totuna mituna tote ya lisusu te me totuna nde mituna po ete banso tozwa biano oyo kozongisa biso lisusu na nzela epai ya nation ya nzela nde tosengi série ya mituna bato mitano bakokoleka nano batelema po ete topesaka moko na moko nzela po etatu na mituna oyo ekoprofite na biso po ete totonga Kongo na biso mpe totonga mabele na biso ya Afrika kolandela mai oyo ezali koyela biso lobi matondo mingi tozali kozela baya mituna bato mitano batelema nano liboso awa eza sele ya liboso tokowela monga kolandela singeli manaki continue. Merci bien, chef, par rapport à l'entretien qu'on a vu ensemble. Nalandiou, sérieusement, par rapport à la guerre, c'est vrai que le pays nous appartient. Nous avons pour ça un changement. Nous avons besoin pour ça un changement. Nalandiou peut la prophétie, il y a pour nous qui va. Alors, préoccupation là-bas, ils ont un niveau d'abord spirituel. En dehors, il y a ici, donc on s'est présenté pour toi, il va prendre tout le mituna. On s'est présenté sur vos journalistes sur la chaîne, présenté Congo et la chaîne, sur vos alliés particuliers, pour présenter Congo. Moi, c'est le série, en particulier. Alors, en dehors, il y a prophétie, il y a 4e président. Pour qui va à proposer qu'ils sont soumis comme la suite. De 1. De 2. Pour l'union, sont pas réussi qui sont de l'autre. Mais, je dis sincèrement, aux gens, parti, il y a intégré la politique qui a baissé à l'île de l'eau. Je vous remercie. Tondo tobanzi soki tozwi mikro tolobi kombo na biso mpe totuni mituna na biso matondo mingi toyanola ndeko tozali na période ya 4e président Pumukimbangu na prophétie aprophétisaki ntina 4e président parce que après 4e président maekoko vivre esi ekotisi biso na makambo etali indépendance yango aprophétisaki te 5e président mais tokokota sikoyo na période oyo ya liberté na kobanza balobi ke na période ya 4e président esclave akozala te te ovi ya document ya indépendance soki tokoaplike yango malamu eza kolibere Afrique soki Congo akomi libre Afrique akozala libre e na liberté wana ekolingisa mbala mosusu parce que baétat oyo tozali na yango ezali baétat constitué à partir ya conférence de Berlin nzoka une fois libre tokogarde intact te bafrontière ici ya colonisation parce que aussi longtemps que vous gardez yango boye ezali mabele ya babelge ya bafrançais ya baanglais ainsi de suite donc il faut revoir cartographie Afrique une fois indépendant la période ya 4e président intérêt nini nazali na yango na régime ya président Kabila intérêt oyo tozali na yango libération ya moto moyindo na maboko ya mondele pamba te ebele bokalifiaka biso bakabiliste tika tu éclairé bino comment président na yo azala esclave yo peuple ozala libre
pesanga un mécanisme qui permettre le président à yo esclave, bongo yo peuple aux la libre. Ceux qui président à liberté, le peuple n'est pas à liberté. Voilà. Alors, ce qui change l'impérialisme est que tout dirigeant de tiers monde a une marionnette à Bamidele. Tout celui qui s'oppose, il y a une illégalité. Ngaï, Biso Bangunza. Nous avons proclamé liberté. Parce que nous avons continué à œuvrer à Bobabunda pour la liberté du peuple noir. Kubanda Bayaki Bavita, Bayavita Kanga, Kumukibangu, Babunda pour la liberté à l'homme noir. Nani oyo biso tokoki kotika za l'esclave. Il faut être la présidente Kabila. Non. Même Sassou Nguesso, même Dos Santos, le président des Africains qui ont un souci à la libre. Voilà la raison on a le pôle de Bandela Congo. Le pôle a eu à s'opposer. Et puis il y a ici des descendants. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Le peuple est n'a pas l'opposition, n'a pas le pouvoir. Dans mon nous sommes n'importe quel peuple et ça alors, ça a des descendants voilà la temps ils sont des ailes spirituelles. Quand nous allons s'attaquer à la politicien, pour battre en otage, il faut tout pour l'Afrique est à la libre. Donc, l'intérêt de la est à la niveau de la liberté, mais l'intérêt de la Bakabisaka, attends, la Kanabajit, et ça, Kabila, vous appelez ça Kaye, T. Kabila, Kabila, nous chip T. Nous sommes maintenant au monde où Kabila T. Mais tous les défenseurs, il y a liberté. Même le message que vous avez en Angola, quand la main était de vous dire pour la paix, Angolais, parce que c'est un boloko. Donc, boloko, au moins, les bateaux, bateaux, ça cabine, pour qu'il y ait la vérité, il y a la vérité, à sa kabiliste. Prophétie, il y a une salade, le 4e président. Attendez, on a profité de na profité de Bisabino. Pour conduire le président Kabila à diriger Nango et Outakawa. L'indépendance. L'indépendance. La première défenseur a conduit Baïd et Ligakez à la banane. Bino va convoquer. C'est qu'au nom de la liberté, nous allons défendre, Bangou a besoin de défendre Mokondia Baïd et non, nous allons défendre le kabilisme. Pour l'entourage du président Kabila. Non, si vous voulez défendre le lobby Babayito, maintenant vous. Ingeka. Tondele fumwami, inabiliteka kukunda. Maintenant. Il a l'air, il y a tout petit gars à moi, pas sécurité. Mon nom, Kumba, Mouy Moupa, il y a moi dans le corps, pour mon soubi, moi dans le soubi, c'est pour le message. Vous avez pas y aller, quelqu'un, ouais? Isola Kafubamu, Isola Kamundu de Congo, Isola Aseka, Isola Kabangu, ça va pas. Savons, je suis un croyant africain. Donc, il savait que nous sommes là. Allez, vous m'avez dit, il y a un kumbu benji pour y entendre que tu es tellement fantastique. Il y a un tété de Sakuro Wabuzole. Yanzole, benji pour Biabi. Il y a une carte de bébé du tango banane. Le bida me bio kutubana parce que votre cas il a paiement kaka ba komolo ka ingeka sikoda alors comment vous beki biu bia était benzi boyai kungu yang tak ngeti ke yu kula kwa ngey il savait Kutumeni kulanda, kuna beti banka kwa toti duwaka,
ye visa. Lusan suluneti vuva munwa wa fumunkusu. Sabo lusan sulualo luzolole vutula kisiti ki abandon o lusan sulu abandon. Mumbutulu yoyo kadi tu katwa kota mukikole ke balike. Kuna yesi kungu batuva. Tansi mundele wa mana soba sabala tekila kaye 1960. Yandi uyikasa ilampangise baba beti byala mukima ya bawa ubetisa ubetisalu unasavo bena kwa luazu bya munde wao baba mbuta mbutu yande ko le nom de Joseph n'a plus d'adresse au Zaïre mais bo abusi ndozi Joseph sakilu boni yomuka batu bani mpe kiseiko fo balanda ngamalongi mamene kuna mukapka pila mpita ya mpila ya mfumwa kanibatu ben ibao betisalu bwabu yenvo mumane muluso yemubumkombe tubeni nesingila yeba kansiba kubeti kubabokira iba batete ngambo uketi tongo ngatumo lutukamba tuzaisa kele mulikele mubala bala mwango to ngam wapunfu mwetu bweni na kadila kadi kimya lule katika tutambu didio kadi ke mfumu untu mwanzangu katulendi yo timbuna mekwa bao yebe utu wati koyonga uruhisana utu wati vingina nga vobao uruhisana yebe ngangu uketi lomba diyo kuna bao wati fila mikenge kumbusa tumo bweni na kadila mfumu kiu Kiamzone yati kwenda kaka mumpila yimbengi kubila ba zintololo sibabokelele mufala sabo eleksi latuvo diena kwandi diambudi ya bisa voka diena mimpe ya bisa kadi yetu mukisi tieni mulu sansu wa bandongo efunga sola kwandi kwa bantu tata nzangu kansi mfumu yisola kwa tata nzangu iyandi ulunga ngakam yandi ukeba ngakam yandi ufingisa ngakam yandi utwalisa ngakam bwabube mpila tati mwena mfumu bedi zazi pasi kwani yenge yebe twetimo kapite ukeba ngakam embanza kitasa unu kya malaria ndi yekumbu kapite ukeba ngakam una mfumu za mpila yoyo mfumu wetu nkangu na uwe sika babakila bavana luzitu uvongangu kabawonga kiuvu kya ntatu mfumwane vovava la kikongo kyekyenya pese vomila meniteka volonga wangeye mpasi fyoti mansone kene baba mungu vila mamomo kikongo ngina musadi la fyoti mundringa ya banzani tila lem savons avant la colonisation il n'y avait pas un pays qu'on a appelé République démocratique du Congo, République d'Angola, République populaire du Congo, République de l'Europe, tout. Moi, je pense que c'est l'homme blanc. Une fabrication de l'homme blanc. Allez, maintenant, ce pays ici, précisément, la République démocratique du Congo, regorge plusieurs anciens royaumes, empires, ethnies et tribus. Maintenant, vous vous avez dit, c'est un pays prophétique. Si vous m'excusez, je pose une question. Pays prophétique, mais un pays multinational. Cette prophétie-là tombe précisément où? Par rapport aux ethnies qui rassemblent ces pays, tribus et provinces, ou anciens empires ou royaumes. Parce que vous voyez pas dit ça.
Parce que ya manisa mukiuvu kyanja munwa wa mfumo mpusu tuwetu yoko mutandwe, c'est-à-dire que cette période chacun va retrouver ses origines. C'est la prophétie du Seigneur qui parle, que moi j'adore. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Les kimbangistes disent c'est le dernier président, le 4e président. Donc il n'y aura plus un 5e président. C'est-à-dire, quelle est la différence entre ce que vous venez de dire? Chacun va se retrouver, ou soit chacun va retrouver ses origines. Et les kimbangistes disent c'est le dernier président. Quoi qu'ils ne savent pas expliquer ce qu'ils disent, ce kimbangistes là, qui continuent les mensonges. S'il vous plaît. Comment vous comparez avec ce que vous avez dit et ce que disent les kimbangistes? Quelle est la différence? Si c'est le cas, que deviendra la République démocratique du Congo, un pays façonné par les colons belges? Donnez-le-moi. Natondo mingi na ndeko na biso na mituna na bino botuni. 4e question aussi ozwilaki yango eyano mais tokango otuni yango kaka pamba te tolobi question ndeko na biso atuni na prophétie ya mfumu Kimbangu sur 5e président toyanoli boye mfumu Kimbangu asukisaki na 4e président. Or na prophétie elobeli likambo ya baindépendance soki réellement indépendance na biso ekokoma effective po tobatela yango ifo tokoma cartographie ya conférence de Berlin. Soki tokomi cartographie ya conférence de Berlin te tokokontinue koappartenir na tokozala bakolonie ya mindele ndenge bakabonelaka mabele. Alors à ce moment-là, eloko esala bino mpasi te mpona komona parce que bamosusu si bolembi président Kabila na bamakanisi na bino nde bozomona ke alors soki balobi aza ya suka seke ti 2060 ke 2090 ekozala kaka ye alors biso tokosuka wapi parce que batie na motu na bino ke mpasi na bino ezowuta na président Kabila. Voilà ce qui est réalisé. Kombo ya Joseph mais vous avez dit que vous avez cassé le cardinal Malula, vous avez impérialiste. Vous avez dit que vous avez tanké, Mobutu Azalaki très combattu. Politique à retour à l'authenticité très combattu. Mais si vous avez des collègues opposés à Vituna, que voilà, que l'Église réconciliation, mais ceux qui peuvent la Bible à Balabala pour réclamer réconciliation, à cause de mon combattu. Botika kosala mpona maloba te bosunga bandeko peuple nini abimaki na balabala mpona réconciliation toyoki ye te toyoki kaka Kabila dégagé toyokaki te réconciliation omoni ntango ozoloba maloba ifo pese peuple abimaki na balabala te mpona koréclame réconciliation tomoni yango nano je savais peut-être lelo lobi na nsima ya lobi. Mais dans le cas d'espèce, il faut tout soulever. Président Kabila, avant la solo, la cité à l'Union africaine. C'est ce que nous avons fait. Dialogue de l'économie. Ce que ceux qui ont continué le dialogue doivent dire. Comme ça, maintenant, si nous faisons le dialogue de la cité à l'Union africaine, parmi moko ya badirigeant pauvre bamonanaki na président de la république na masolo na bango basololaki landa malamu ndeko otuni motuna ntango abimi nsima ya masolo na président de la république alobi bandeko na ngai na comprendre baélection eza kutu na ntina te toti ata 3 ans
parce que motuka moto eza malade tobongisana motuka eza chauffeur te mais soki ndeko wana lobi nango abimi lisusu alobi no tobengana chauffeur okozala d'accord na ye est ce que bosilisaki koreparaki na motuka ka bobengana chauffeur parce que ayebisaki bino torepare motuka il fallait tokota na processus ya réparation ya motuka soki motuka ekomi repare nde ntango wana tokoki kokondane bachauffeur aussi longtemps colonisation ezali bakapita général baza na eloko moko bakoki kosala mpona baprisonnier te tata toluka liberté tose réconcilie entre biso soki tose réconcilie te eloko ebongaki bandeko ntango babimaki na cité ya union africaine ntango baévêque bakendeki mpa bandeko na biso na libete ebongaki te peuple andima masolo ya senko parce que masolo ya senko moto ekotisi désordre na mboka ebongaki ayebisa bandeko ya libete po rejoindre cité ya union africaine parce que omoni boza na maladi moko bolanda biso malamu te na baélection 2011 na baélection ya 2006 toloba boye oyo bozolona lelo lokola bozolinga kosala kaka constitution à l'européenne ekoniokola biso na suka ya makambo yango ya manda parce que président Kabila akoti na manda ya 5 ans renouvelable 5 fois te soki 5 ans renouvelable une fois te constitution composée na bafrançais ya époque coloniale oyo ntango bazolonga Napoléon III nsima ya Louis XIV nde basali eloko wana donc bobimisa bato na balabala te kokosa ke peuple moto alobi peuple azosenga bolamu na ye tose réconcilie wana nde ezali eloko ezali na motuya makasi e na kobanza Congo multi ethnie prophétie ezali sikoyo wana matondo mingi Kumukimbangu akotami na Congo Belge. Congo Belge na balumba na baswahili na bato nyonso bazalaki na kati. Siko soki Kumukimbangu alobi bizi ni muna kula miela miako oye bandombe. Ndombe sika kituka kundele mundele sika kituka ndombe. Banani baza exclu na kati. Nabandi mundite. Comment la interprétation dans le Congo prophétique, Tobani Koluka na ethnie Congo démocratique, Oyebitaki na Congo belge, Yango de Congo prophétique. Mais le col est là pour nous, c'est la gana. Point mon passing est bandela. Et bandela nous a été mis pour la béni le Congo central, parce que si comme il est pelé là, mais si comme et comme ma lumière n'est pas baninga, et ça le col à Tozan de l'Awa. Ceux qui m'a solo, to solo, dit Tozan, d'accord, le col a bien aussi dit que Kabola Mikanda, to Kaboli Mikanda, Bandeko Batani, regarde tout cas, mission de pour réclamer l'indépendance, ne puisse pas le Bakolo Bébané du Wan. La pomme, mais pour la banane, pour la baïne de Nyosa. Donc, Namikole Moya, d'abord pour Banamelo, biso bayido il faut tokomana no bakivision makasi oyo ezalaka na biso nga naza muyombe nga naza mutando nga naza mulibu nga naza ngombe nga naza libinza nga naza boye pamba te soki nalekisi yo ngongo oyo na liboso olakisa biso kaka na misu boye bacre ya banduka na bangala na bakongo bakesanaka leloko nini okokosala boye d'accord donc on va division, donc il y a plus d'opinion. La bombarde a mis tout dans l'opinion. La fille de mon côté, combattre la cam. Donc on dit nous sommes là de combattre la cam. Mais le corps a tobani awa. Ceux qui attaquent biso, tobimi tobani kobeta bino na kofi. Nana pour protéger les gens. La police est à Goya.
bakanga bao batumoli bato botika kopelisa moto kotia désordre entre biso na biso tosangana tolibere mboka oyo na maboko ya bamindele donc baprétexte oyo akolobaki non mokonzi abatelaka nkamu awa na boma soki kimia soki mokonzi ya leta ezala te tokovanda boye te soki mokonzi ya mboka ezalaki kosala makasi te mpona koevite basécession topesa kaka exemple ya bakongo elingi mikata nango elongwa nango bokanisi eza facile kolamui kaka na ntongo boye mpe ekatani me kobimisa bitumba te esoki ebimisi bitumba mindele bakoteka mandoki ena ntango na banani bakokufa mindele to bayini eza bayindo elelo soki tolobi bakongo elongwa parti ya kati ekozala ekomi enclavé parce que Congo central du point de vue historique il faut koyeba kango malamu ezali tineli ya Léopold nde batikelaki ye po abimiselaka marchandise na ye ezalaki même pas prévu na programme lere bakabolaki na conférence de Berlin Portugal azwi France azwi ye azwaki kote ya kati azalaki na difficulté ya koaccéder na océan nde batombolela ye ndambo donc komi considéraka Congo central te lokola na lolenge na yango eza tineli ya Léopold to biso bandeko oyo towuta nekeni west esika mabe ekotelaki ya mindele kolamu mpe bandeli awa tokumbango na bayindo baso matondole yabaki koeclaire dino Vous êtes présenté pour votre alors, le président, élection avec ça, il faut qu'il fasse ça. Les gens m'ont demandé de se silencier. Nous avons fait la proposition. À cette élection, il y a des cas à la présidente. À cette élection, il y a la pourquoi cette élection, nous allons nous dire la nation de la matondo na kobanga soko balisi prophétie loba ozala libanda ya prophétie mpe okoyino na ko prophétie yango mais soki obalisi prophétie oyebi ntango towuti koloba koyanola ndeko tolobi eloko moko Congo ekweyaka na motambu ya mondele lere mondele akotisi guerre oyo ebotaka 1+4 parce que mondele ayebaki prophétie oyo ayebaki mpe 4e président e abandi koambrouye piste wana nde aimpose bino likambo ya 1+4 ok azomema bino ti boke kosala mandat ya 5 ans renouvelable une fois sans kose conformer na mandat spirituel yango raison oyo biso ntango toza koéclaire opinion tolobi kosali erreur ya kosala constitution ya mandat 5 ans renouvelable une fois parce que kocomplike bino na suka parce que ezali non conforme na mandat spirituel pouvoir na Congo eza rotatif mpona éclaire yo moko kendeko na ngai oyebi ntina nini Mobutu Lungala azwaki mokonzi parce que basoda ya bangala basungaka Kumukimbangu pendant 30 ans na Bolo. Ntango pouvoir elongwe na bakongo eke na bangala te eke na mabele ya katanga mpo ebatelaka Kumukimbangu olandi sikoyo ntango bino boyebi mandat spirituel te bozodiscute 5 ans renouvelable une fois mais na 5 ans renouvelable une fois ekopesa combien sala calcul 10 sikoyo yaza na combien
16. Surtout autant que ça, la 5 ans renouvelable, il ne faut pas les ceux qui sont pour l'année. En 2011, si vous avez mon père a continué 5 ans, vous voyez que quelqu'un à départ aussi vous violer Yamo, parce qu'à ça, il est déjà 16 ans. Yamo est là qui s'est à côté d'un mandat ou à un année. Et maintenant, voici à l'équipe, ils ont la qui s'habille spirituellement aux hommes dans la prophétie. Donc, ceux qui ont mis la position, ils ont fait avantage dans le délai. Quand nous avons deux jours à Congo, nous avons la foute à Bissonal au Nyongo, nous avons la scène à Bissonal au pardon, Makamu ya Congo et Tali de délégué. Et donc, il y a un mandat 5 ans renouvelable, une fois des autres avantages dans le délai. Oyo Koko Samela Nobi Baye Mission, Sala soulèvement populaire, État Mokote le Mobili na Balabala, Nyoso Kosala comme des gars, à des souka na yango, Mundela Jumutunaye, Ati. Nyoso Kozanoa, appuyer pour Oyo, à se défendre, Oino, et non pour défendre, le basket. Bola Munayo, et le Tikanaka, pour Moutaka, Balamon, côté de l'équilibre à Poto. Maintenant. Merci beaucoup. Si vous voulez, protéger Moïse pour aller à la terre, moi je suis descendant de Simon Kimba ou de Kimba. C'est pour le bon temps, le pays est rasement. C'est malheureux. Il y a ça, il y a une réconciliation tout au long. C'est la réconciliation à l'égard. Par contre, pas ça. Par opposition, non majorité. Plutôt que les secondes, nzela mala pambanda pena kiwanja kilo pale kipepe wana ba tumezo dina ba yewana yi pena de kama Kongo ni papa kusala ba ni ko tema ko to chamo siko kwa biso to ba Kongo le ko kunda so na mboka so ezala ndenge nini eko zala boye omoni kaka ndengo zalia banda ka ko se réconcilier na bandeko na kati ya sala banda ko yebisa bango donc il y a pression dans la politicien de mission. Pour que qu'on met les bangots sur les zones de la opposition, dans la majorité, dans la société civile. Donc, si vous voulez qu'on a besoin de peuple, quand il y a des sabino que l'élection est comme qu'il y a un bon intérêt dans la politicien, pour la banque dans la poto, pour la banque dans la poto. Mais c'est les hommes qui sont faibles. La moussa de Konayo, donc il y a pression dans les dirigeants politiques va se réconcilier. À supposer que l'heure d'Akendeki, la cité à l'Union africaine, il y a opposition à l'immédiat va rejoindre le Bango. Va vendre ensemble. Va le vivre, donc on va déléguer. Si on a donné tant de conditions. Donc dans les bails de Houti, il y a place pour commis. Le peuple a souffrir pour l'année. Constitution de Bissot, ils ont défavorisé évolution Yamoka, ils ont défavorisé émergence, ils ont défavorisé droit à citoyen. Pour réviser la constitution de Bissot, pour l'intérêt du peuple. Alors les sols et les sous-sols doivent appartenir d'abord à l'autochtone, considération il y a inné et non à titre scolaire, total la dernière du peuple a connu qu'on s'est retrouvé à bénéficier d'un produit naturel de Nano, pour les anacats dans le Canaïe, à bénéficier d'un mot. Mais il y a pas de problème. Mais au moins, il y a un salami, on te dit que les cocos d'attaquer. On est sur la côte du Mouna, va trahir le peuple. Quel peuple va trahir ça? Pour y appeler ça qui va nous mandater. Voilà, tout le monde dans la logique. Le temps où le président Kabila a lobby, tout dialoguer. Ce qui a ça dans le défaut, comment le dialogue? Il y a des défauts dans les arts. Ce qui compte le bébé, il y a qui s'est bébé dit ah, quand on commise, on commise la moelle. Les tiens à la moelle, maintenant. Mais nous, c'est ça. Pas de problème, c'est ça. Oh, le monde a majorité, va gérer la vie, donc poser de la gérer. La position de la vie, on va gérer, ça n'a pas fonctionné. Parce que si on va passer sur $145, il va faut dire ça n'en a pas. Maintenant, comme tu dis ça, au moins il document la charte de l'impérialisme. Vous voyez, il va comme le bénéfice. Ce que vous avez la chance, il y a comme même la présidence en cours. Au moins, mais quand on va vendre au Kanissa, nous avons
Londres. À combien pas président, bah solo les plus ou moins 3 heures. Quand on va venir à l'hôpital de Konanga, il faut que nous déjà malades. Hein? Chauffeur les années. Président Kabila, moi toutes les années. Donc il fallait tout réparer. Puis nous, fonctionnaire, président Kabila signé SMIC. Qui n'a pas besoin de la période de Saïd Congo. Banque mondiale nous a imposé salaire na Congo et pour machater. Moyebi, on a créé Palix. Hein? Balongola va remplacer le pour ça. Moyebi, Palix belge. À mon niveau, on a créé comme ça va pas au bébé. Alors, il faut ça l'augmentation des salaires, il y a des travailleurs. Banque mondiale a lobby, bonne année. Voilà l'idée. Ici, on peut le voir la Palix. Alors, on le Palix. Parce que Mindele, à travers la Banque mondiale, va pas y salaire. Si vous avez des fonctionnaires, vous faut des années. Mais la Banque mondiale, ceux qui n'ont pas commis pour l'année, on va le dire qu'on est sur le banc. Mais ceux qui ont commis pour l'année, on s'en a besoin de cahier des charges. On s'en qui s'appelle le Fonds monétaire international. Balobi, la zone ici. Même les dirigeants de la mission, il faut que la population tous sur la banque. Il y a une force intérieure pour la banque, sinon et vous allez pas passer. Il y a une pessimisme lumière. Tout s'attaquer dans la BDD, parce que la mission tout contraindre les banques. Pardon, mission de commettre les banques qui ont utilisé, mission qui ont chosifié. Donc, il y a besoin de temps. Dans mon tout, il y a des gens qui ont la mission. Même le président Kabila, la zone Yokwama. Pour le monde. À la difficulté à diriger Congo librement. Service national des armes. Et Koufa, Boukangalot. Kakaboui. Ceux qui étaient au développement de la Banque mondiale, pour la Milanato, pour l'école de la na Brazzaville qui était défi pour la Banque mondiale pour la maison de détention dans la ici. Mais la dans la ville et non dans la désert agricole. Quand on a passé, nous avons l'histoire dans la charte de l'impérialisme pour nous dire que nous avons comme un dirigeant parce que nous avons fait un néocolonialisme. Na tonzi kuna kutonzi mingi Kongo na ngai monyama sikoza atense Kinshasa fumu otiki mokoti Kinshasa oyeba etuka ya Kongo Central banda Kinshasa kino Matadi waki na zile fumu wakomi na Goma lelo kozalaki na baoba ya Stale kozalaki na etelo ya Yambo mama awa na Bikoli. Bisika biso fumu molekaki kasi ngana lingi oli baike bazali awa na sa yawa bayebi tina boyaki na nzela ekoluka te bayebi tina bokendaki na baoba ya Stale te mpe bayebi te mpona nini eloko nini okendaki koluka kuna na etelo ya Yambo eyekomama na Boma na suki wana Dino, papa dit ça, vous allez regarder dans la solution de Dino. Maintenant, le Mingi. Toyaki Nantela et Muluka, maintenant le Mingi RTNC. Toyaki Nantela et Muluka, on a passé Bako, on a biso Bayoka, et ça va intérêt à Mundele. Et Bele Bakani Sakaete, Nantela et Muluka. Fungolaka Congo na civilisation nzoka nzela wana bakoko na biso banyokomaka na yango mpona intere ya mindele yango toyelaki na nzela wana mpona kolela bakoko na biso na bisika nyonso bazali batelema
pasi oyo bango bayoka et servir biso lelo na progrès. Alors va retirer avantage nyonso mundele aza na yango lokumu nyonso oyo azwela na moyibi ayindaka biloko na biso bakoko na biso batelema bakende kuna bareklame nyonso ntango biso toya kosenga indépendance na appui na bango yango toyebisaki mpe bamindele biso tokofunda bango na CPI te tokofunda bango kaka na bakoko na biso kaka na tata mokili mpona kobeta bango na baoba kasi stande yalalaki na baoba wana ekoma na identité ya baoba ya stande ide ye moto azwilaki yango kimia bakoko na biso bapesa biso mpe kimia lelo élite intellectuelle na biso bazali forme mpo bazala bamindele ndombe baservir mindele malamu milimo wana elongwa na mitu ya baintellectuel baintellectuel bazala banoir à la peau noire et non les blancs à la peau noire baservir intérêt ya peuple liboso et non intérêt ya occident. Voilà le mot les arts spirituels tina tolekaki na babisika wana symbole biso bangunza toye bakoko na biso motelema bana na bino pasi elengi tala mboka lokola mboma oyo soki tuni bango richesse na bango bakoya biso tozoluka badiama na baor tokomaka kokata bambila na babitabe likambo te nomoni kaka mabanga oyo ezali awa mabanga wana esalaka nsima esalaka sukali esalaka mungwa esalaka mare donc à partir ya awa tokoki kozala bagrand producteur mpe exportateur ya mungwa na sukali na nsima nsima na Congo ekoki kozala 20 sacs ya nsima na 100 francs ozomona donc tokoki kotonga bagratte-ciel na bagratte-ciel mais bazokomplike biso existence moto awuti mosika asombi concession chinois asombi concession mondele asombi concession abuki mabanga atekeli biso lisusu mabanga tosombi epai na ye eza grave est-ce que tokoki mpe biso kokende kotekela bachinois mabanga na kati ya chine tozwi na chine obien tozwi na Europe totekeli mindele mabanga oyo tobuki na Europe eza faisable tosalema te donc toza nano yango wana toye mpo bana bongo mpe bayeba balamuka toréclame d'abord indépendance mpo torevoir bacontrat nyonso oyo tosignaka tolongola bacontrat bidon yango wana tolongola kobanga bandeko na ngai tolongola kobanga mundela kosilika koboma akoboma te soki biso tokoze kokomela bango eza mpo toyebisa bino ke force spirituelle ezali kodesi ya nyonso mpo toyebisi bango ata boza na babombe soki bozwaki une partie ya uranium epai na biso mpona kosala na yango bombe yeba bien ke oyo etikala ezali plus puissant ke bombe oyo osali okokoka kodétruire nature te parce que ozwi kaka eloko no wana mwa quelque part non bozala kotombola mpenza mitu matoto situ ngakongolona esaki mingi nalandaka yo na télévision na Kinshasa mingi na oyo Kinshasa mais nazwa chance ya komona oyo boyedi parmi baprophétie Fumukimbango olobaka Fumukimbango azala mpe na ndeko na ye oyo atambolaka na ye mpona misala nzambe otika na kolanda oyo baboma mpe bato na kati ya eglise mpona misala ozolanda oyo na 1966 avril na province ya Bandundu
natikala oyoka tozolobela na télévision. Voilà, papa mon bébé. Kombo na moni bokomi mpe ya kombo na songa nzila. En fait, songa nzila. Nalanda na télévision par ba profession olobaka. Ba profession pas pesa. Tant que togotami nazoyebisa biso tozokoma na mikanda ndenge alobaka yango mpe tozomona ezokokisama na kati ya mboka na biso. Nayo otanga kokoma mfumuki mbangu histoire na ye na tikala koyoka ntambo na moto bouger na télévision. Mais na bandako na biso bato osambelaka na ngoma oyo nzela ozolanda oyo tolandaka o mingi na kati ya bandako. Mais toyoka mwa mabe mpe otangaka koma mfumuki mbangu kombo na ye totikala koyoka te. Mais ye mpe asalaki misala nzambe place atelema na mfumuki mbangu makolo na bango mibale ezalaka wana mwelo ezalaka likolo ya mai la province ya bano na Kasai. Mwelo place bakutana bango mibale na bwatu te lelo kone kwa na biso histoire wana ezalaka makasi. Mais natikala koyoka tozolobela ngo na télévision. Tina ezali tuna tina nini soko ozobeta lisolo ya moi ifo beta nano lisolo ya moi. Soko olingi obetake sanza na moi bazalaka esika moko sanza ngalaka makasi koleka moi. Même ata toza baninga Joseph Kabila président de la République aza na lipasa na ye Jeannette Kabila mais président eza nani eza Joseph. Siko entre Fumuki Mbangu na ndeko na ye wana nani oyo mundele alobeli que si vous vous écartez de lui, l'Afrique ne s'en sortira pas. Fumuki Mbangu ye nde mobikisi moyebiki azalaki ye moko te azalaki na baebele nayebi ye kokawa yaka ye moko to na bato ebele aka na bato ebele me batambaka nani liboso oyo aza lider oyo aza motu a partir ya motu nde bao batikaki nyonso bazikao natine tozola lukaia histoire nde betela biso ye ntango bakangi ye ndeko na ye natikala okontinue misala nzambe oyo ye alakisaka ye yango wana mpe batinda bato bake kobonga bango na kati eglise batumba bango batondo mingi tala komibingisa te omoni soki tokende biteni wana bafadiste balobi pigeon elongo na Fumuki Mbangu eyaka na motu ya papa Mbangu ekomi toza na desovere wana mobali kokomplike pene mobikisi azalaka moko na periode moko bo nyonso bayaka nsima mpo bakontinue œuvre ya oyo azalaki motu. Ok merci soki ndeko ya Fumuki Mbangu ayaki akolobela lobiko ya bamindele to lobiko bayebi lobela ya bayibi oyo azali zenga mambu nani donc soki moninga ye kose complete eza mabe te lelo tozoloba mbusu soni ya nzela me nazosala baikoki tala ebela bangunza batandami yango bauti mangomba na mangomba me mutu Nalandi avec attention, religieusement ou nous sommes aussi pour le Bélarus. Certainement, plusieurs choses édifiées. Personnellement, gagne. Préoccupation dans la niveau libre. Préoccupation dans le niveau de prophétie à Fumu en fonction de la mentalité. Quatrième président de la République. Kakawana. Mboka nyonso ozali koyeba etambolaka na mibeko na yango eke na mibeko na biso lokola bato nyonso basanganaki tolobaki ete le président de la République aza élu pour un mandat ya 5 ans une fois renouvelable. Na moment oyo contradictoirement la prophétie parce que la prophétie ezolobaki oyo akoba biso na nzela eza le 4e président. Et que le monde de le 4e président a la fin mandat à saisir le pouvoir et que le pays est agité actuellement
pour l'alternance, parce que nous voulons qu'il y ait un autre président, selon la clause de Yoganaki. Mais vous êtes dans le piège de l'homme blanc. Bien entendu, je vais chuter après la seconde Manakoa. Étant maintenant qu'il y a un piège à Moundele, ou à Nicolas Mounabissoté, pour la dire exposé na yo, nous sommes là, pour la discuter là. Qu'est-ce que vous nous proposez en termes d'alternative à la situation où nous avons dans le tout en sachant que ce qui fait l'élection, il s'était dit la délai constitutionnel de où ils ont dit piège c'est-à-dire que sommes le pays dans le chaos et la confusion la plus totale. En tant que nous sommes là, qu'est-ce que vous nous proposez? Est-ce qu'il faudrait-il que le peuple se prenne en charge tout en demandant au gouvernement d'organiser un référendum pour que la piège de Moundele ou comment? Ce n'est que ça ma préoccupation. Koyena kati ya sali lelo tosolola malamu miracle ya monene oyo biso na bino génération ya lelo surtout la jeunesse il faut tokanisa boye président Kabila akomi mokonzi na âge ya 29 ans boyebi ke bato mosusu azokoka même pas kogere mwasi na ye na bana mibale donc on gérer toute une nation où ils ont souffrir de la convoitise extérieure dans l'âge à 29 ans. Ce qui on a mis au coquille au salamo, mais quand même vous avez confiance dans quelqu'un qui est du colonacé. Les noms du Sonakino, vous serez retrouvés en face de Yampounou sur la route. Bangunza balobi biso tozo continuer œuvre ya Mfumukimbangu. Na kati ya œuvre ya Mfumukimbangu balobi to reconnaître et to tia en application la prophétie ya Mfumukimbangu. Mfumukimbangu balobi avant bino ba Congolais bobikisa Afrique esengeli bokoma indépendant. Mfumukimbangu asali effort spirituel ayeli biso document oyo boyoka masolo ya livre d'or me bino bozwi chance monene oyo Mfumukimbangu alobi na bino bajeune lelo bobima na piège wana boréclame d'abord indépendance parce que oyo ezali violation grave bandimi yaka na lutaka yaka zwa document oyo on va signature des gouvernements, tant que les colons vont communiquer. Déclaration conjointe du gouverneur Le Congo accède ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Le 30 juin 1960. De combien d'accords? Hein? En plein accord et amitié avec la Belgique. Voilà. Si 57 ans après, accord on les a respectés ou bien violés? Cet accord est violé. Ils sont violés. C'est pourquoi on continuer au lieu de se dans le place on ramener les politiciens, ils sont toutes tendances confondues. Biso nyonso population to samana oyo recommandation pour Mfumukimbangu to réclamer dans le liboso oyo l'indépendance toujours en 1960 la Belgique a l'obligation de respecter ça et il faut yeba boyeke Moundele aza conscient sa faiblesse ezali mpasi ayokisa biso na 2007 Moundele ndenge oyebeli orgueil na ye natindi bato awa baya kosenga pardon. Et puis, toutes les années, réconciliation Europe-Afrique. Moundele a déclaré que ton moment bino te yokola bino. Yamola te yokosemba pardon. Ce n'est pas une faiblesse. Et il ne faut pas profiter.
Il faut profiter de la faiblesse. Alors, quand vous avez un document, l'alternance, il faut le bâtiment de se rallier dans ma caractéristique. Parce que d'abord, même des dédommagements pendant 55 ans, pour résoudre les problèmes sociaux que j'en ai voté. Voilà. Alors, ceux qui nous ont dit la prophétie, il y a 4e président. Oui. Ceux qui nous ont dit que nous avons organisé quand Mathieu Bango est au Congo central, Banzeta Bila dans le Congo central, et Ayaka Mingi dans le Congo central, Adidiamo qui s'est transformé Rwanda, Rwanda, dans le Congo central. Il faut que ça soit un port international dans le Congo central. Il faut dans le Congo central. Ce qui s'y colle au Rwanda et Yaki. Je me comprends de Kakokalis. Tomato sana makamamini. Voilà, maintenant le pays à Wana, bon, on a bien changé, tout le monde a si qu'on a les caveaux pour nous voir valider avec le tendance. Francis Tokomina, dernier intervenant pour l'année Langonga. Maintenant. Naza kosalo ba Kikongo. Mamoué. Kadiamuko. Ngeta. Fumu. Matondo mingi sana komona nye ngalumba mko ya kukaa mkena kesi kama yana komona nye. Na ku twalisebete mafidi yangu ngena uruta na bora tena. Mbo. Bora tena tukina ba problème parce que sans mungu tubaka. Parce que ambekele bora betu tukina souffrance pena bora tebe tukina malédiction comme Timur. Parce que Olimbi se présenté comme bon Tony Mutuna. Comme bon Nani, bon Pessi Mutuna na biso. Comme on a eu. Oui. Comme on a eu Claudie. Et comme on a eu Sila Maya la Claudie. Oui. Naza Moniama. Naza Mwambeza. Nabotami na mama Dadi ya Solo a Bibish. Na papa tala makuma ya la Claudie. Como on a eu ça pour mboka na biso tozona passe temene tozona malédiction na biso ezali parce que même bakonzi na biso oyo bazodirige na biso mpona lelo bazoreconnaître parole ya kumokimbango te na banasala il faut bango bakonzi mpona bareconnaître parole ya kungo na banasala soki bareconnaître yango ya mpe biso population tokoya kokwama. Mais il y a pas de gens qui reconnaissent les problèmes pour nous dans la jusqu'aujourd'hui, ma vie est continue. Parce que le problème, c'est quoi? Mon Dieu, pour comprendre les populations les mais il y a besoin d'élargir notre population. La population est tellement bon. Moi, je veux péter du lot. Avant, on dit que je n'ai été. Mais quand on péter du lot, on est à l'aise. C'est ça, il y a besoin d'élargir. Le temps où on va faire l'amour, la population est dans l'aménagement à côté. Maintenant, le mec est gaga. Mais on a la carte qui a la logique à boiter. Bon, c'est là. Quand il y a de la aussi, vous tournez les autres. Pour ça, vous proposez la logique à boiter. Est-ce que vous passez là et vous allez caber la gagne? Au moins, Chine pour son développement. Et puis, de l'autre, on est la base. Plus pire, les oya.
kala mosuku oyebi te mama po akota mwana asepela ifo ndima mpasi ya kobota omoni soki mondele akozwa libaku ya kosenga biso pardon po tokota na processus po aza na niongo na biso ya par 57 ans aza na niongo na biso ya 100 ans wana tokokota lese tobandi kaka bisengo na kipatron mais soki akosante te yeba yango malamu oyebi ndakisa po kisi na biso moko ezwa valeur nzete na biso po ezwa valeur il faut tokota na mbargo mundele po po ya kotinda aspirine na ye awa na organigene na ye awa po bana mboka balala balota ndoto bakonsidere nzete oyo ebikisaka omoni donc soki ozokontinue kozela te président moko akoya kokabola mbongo akotikala kozala te banda lelo yo moko banda nano koaplike prophétie ya Banzansanga sikoyo ozolobela ngo oza kointerprete yango te ozokota mpe bozindo na yango te yoka prophétie ya Banzansanga elobi boye ntango Congo ekoaccéder na indépendance bapremier dirigeant bakotrahir mpo bakomi mpesa ebambi tene oza d'accord ekomami bongo sikoyo komoki mbango aye lisusu atindi jeunesse ya lelo bangunza lokola batelemi bokende boyebisa bapremier politicien basenga peuple pardon yango tokomelaki papa Kengo papa Bobolingo équipe na bango nyonso wana ya kala baregroupe bagene bocomprendre sikoyo ke mumuki mbangu aye lisusu sikoyo mpona kosala mosala na ye kobongisa parce que ekozala automatique te soki bapoliticien bapremier politicien bareconnaitre ke basalaki peuple mabe batrahisaki peuple na ntango wana oyo atindi bango eza mumuki mbangu meme mindele meme bayimbe bakoya koreconnaitre ke mumuki mbangu azali oyo akobikisa na bayimbe na bamindele kobanda nanu koloba te na bango soki yo moko osali na lelo yo moko banda po peuple ekoka komema badirigant mpo baya nano kobonga matondo eza mibale oyo olingi olebaka oyebisi ngai mpona meza ofuna nayo nde ndenge olobi mais mpo bapona ndenge olobi bakontina biso parce que fungimong na Banzansanga alobaka très bien les 4 présidents Goya wana ezali na Banzansanga te wana na Lubumbashi oui les 4 présidents Goya akozala président ya chef tana ye pase kozala souffrance kozala oya kozala ndenge na ndenge mais acontinue toujours kotravaille yango tozomona mais les problèmes c'est quoi ezosenga nini parce que bango bakonzi na biso bazosenga na pouvoir ya baoccidentaux ya mindele yango fungimanga aza na kata tozamposa il faut bareconnaître parole ya fungimanga na Banzansanga soki bazoreconnaître parole ya ministre de l'intérieur po tokoyeba kozwa développe le mboko na biso parce que bakoko na biso basengi kaka indépendance ezabe il faut tozwa indépendance ya spiritualité soki tozoya po tokozala ye mpo na mboka na biso batondo okoliki ya boye sosola maye ozoloba malamu prophétie ya Banzansanga badirigant na biso toza na badirigant liboso président Kabila après entourage na ye d'accord aza entouré presque na baye basambelaka na bamangomba oyo boyebi d'accord sikoyo ntango ye alobi ke nous ne sommes pas n'importe quel peuple nous sommes les descendants de Kimbangu azwi nzela te nkamba ake koluka ndani kuna ake koluka Kimbangu
Au lieu de Nankamba, qui s'en Nankamba, qui est président de la République du Burkina, nous allons s'en prendre toujours la dirigeant. On va dire que des démarches nous à côté. Parce que c'est là. Pour le faire un mandat qui est à ma soeur est un mandat qui est avant application, il y a un sanda et c'est un mécanisme. Parce que d'abord, il y a beaucoup de gens qui ont premier dirigeant qui trahir. Vous êtes d'accord? Oui, je peux la trahir ça va? Oui. Alors, le 4e président, il faut ça pour la même d'accord? Oui. Si Manangwa vous a bon rebellé. Hein? Oui. On y a un si vous démarche, il y a un bon rebellé, pas de délai. On lieu de parler de démarche, tout ce qui est la position pour condamner. Vous avez dit que vous avez dit ici. Donc, quand on a une démarche pour opposer l'indépendance, pour essayer de Congo, et qu'on y a là, on va ça, 4e président, le roi n'a pas compris ça, mais l'émergence aux autres du Kawana, le roi n'a pas condamnation, maintenant. Otonti Kombolanga Mvale Kopia RTNC Kinshasa. Motuna ngeza boyo namoni mabaya makambo to petem na biso ba biso kimia ya moya maponomi yango tolikito tuna boyo nini oyo kuswa moni elongo na bakambi bae ya kana bamwi bangunza nini yango amoni yango ya maponomi zali koyanda zali ko repression to bilengele ya maponomi to zana kimia motuna ni bale zali to zia mokaka awe sika to komi balobi na biso RTNC boye na kuvamu bino mpe boye kosala nini mpo balobi bakutuka batangaka te nini bino RTNC boye kosala kuna na kati tolobi tokokomisa motuna na bino ya misato balobi na biso boye umukusu elongo na bangunza na ye balobi bato batanga bibilia te po ezali mindele te bakomi yango nini bango balengeli to mpe buku bango bakomi bakoka kolakisa bango bango mpe batanga bayeba te ya solo bazali koloba ya mpenza bayindu na suki wana mpona bayematali maponami kotala maponami na lolenge yango ezali koyela atako bato basanrole mpo eza malamu basanrole kasi eza na makambo mibale soki maponami esalemi na lolenge oyo tozaleli lelo bayeba kokota basepeli bayeba kobima batosepela nini emundela korekipere bayeba kobima oyo basepeli te atie bango lisusu baopposant mpo bakreyaka kaka badésordre ndakisa na Gambie bango moko kaka bakotisi oyo akoti wana lelo lisusu aza kaka na mikakatano mpo bango barekipere bango bazalaki ya jamais wana bango susu bakomi koapuye susu bato wana donc mundele charte de l'impérialisme mpo na ye mokolo na mokolo na ntina wana ezosenga na etinda ya kibango ete liboso tose réconcilie toluka kimia ya solo comme élection peut ezalaka kimia sans réconciliation sans indépendance élection ekoservir na mindele mpe tokotikala kozwa kimia te émergence mpe kozala te RTNC soki ye mpe akomi dutuka bongo bakomba bavutuka batangaka te na classe elimba bazala bakimpe eza bakimpe te livutuka place nyonso ekutelaka motu ate ekuti yo docteur mbala moko vutulika ekuti yo licencié ekuti yo gradué ekuti yo bon basusu mpe baza nano kotanga na bitelo babaya kasi bavutuka na kaka kivutuka totangaka mibeko ya bikela donc bavutuka batangaka me bamakisaka te nde etelo ya bapaya soki
qui va journaliste va se retrouver dans mon longo, dans mon âme, qui nous prévoit dans le reportage. Et il y a mis et puis c'est avantage, il peut pas mon appel qui est bien, mais intellectuel, il peut pas journaliste, il peut pas faire tout comme moi, parce que ceux qui vous ont intérêt dans Yango, pour combattre ça, pour pas bailler, pour faire des awards, ceux qui vous ont contribué sur la logique de la vie. Bible. Biso kutuke mundele dans le mutabandi koloba catholique. Alors cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Na bandi bandeko bazana kati ya ça. Ce qui va considérer comme ya biso ndenge kaka ndeko atani ko bandamelo alobi ezanga ya biso te. Akosepela sikwa banda kotanga ba prophétie ya Mukimbamu ase contenter na boyindo. La tradition orale précède la tradition écrite. Donc, les autres nous avons collectionné pour la communauté. Beaucoup de baïnes dans le Koya. Il y a beaucoup de merci. Les camps des oiseaux posés, nous avons préparé déjà le calendrier. Merci, Lingufumu. Motuna nanga kiso ezako mfani kombo nanga kisombola motuna nanga kiso ezako mfani mingi na bandiko ya kufuka place moko kulandaka mingi tosalaka na bango mingi partage na lingi nayeba fumu Kimbangu ya bandaka mosala na ye bandeko bapaya soki bayoki kete abandi te ya place tel place wana akoma bato nyonso baza na etanji wana ekomaki na momba moko Kimbangu atie komitika bakanga ye eske ere akendeki komitika amonaki te kita wana ake komitika ekopesa biso bayindo retard mpo na sango na ye motuna ya liboso ya mwana motuna ya mibale nalingi nayeba BDK na bino butuka boza ndenge nini nga naza Mswahili awa nakoma soki olobi Mswahili boza comme si eloko moko boye oyo bakoutilize okobedo ata bani eske vutuka esengi ndenge wana topanzana ubie tosangana bon osilisi wenasilisi Mukimbangu amonaki retard te pamba te esengamaki bongo anyokoma mibu tuku misatu po tozwa nzela pamba te na ntango yango wana moto mwini mayele ezalaki mpenza te biso kutu malamu oyebi christianisme mpona etelema d'abord Yesu asali 3 ans na ministère Mukimbangu 3 mois moni différence wana christianisme mpona etelema ndenge etelemi lelo Constantin le Grand aye kotelemisa yango 325 ans après mort ya Jésus mais biso appel tozokota na centenaire omoni vitesse wana donc Mukimbangu amonaki retard te ça peut être yo tozomona retard d'accord ntango azalaki na mbanza Katanga alobaki na 1944 dans 16 ans Congo ezozwa indépendance c'est que 16 ans wana eza na kati ya 40 ans ya jour ososoli bongo ok différence entre Bundu ya Congo BDK na Kimbangu bakomi yango wana te eza hors sujet
Mais le bon eza motuna oyo ndeko Mswahili oyo mpe ekolo baswahili ezalaka na yango te po baswahili bazalaka te na mokili oyo eza monoko esangana na kikongo na kati unayua na kikongo banasemaka meno na swahili njo kitu gani meno nima na swahili nyuma moya mosi tatu tano kumi. Sasa nani kwa Mswahili, nani Mkongo ndani ya watu yote mbili? Soki Mkongo alobi 10, Mswahili alobi 10. Soki Mkongo alobi 5, Mswahili alobi 5. Soki Mkongo alobi 3, Mswahili alobi 3. Siko na kati na bango mbale, nani Mkongo nani Mswahili? Azate faux problème. Yamana moni moya kubenga na bantu wana bandeko na biso ba mutiko. Osimba te. Siko bino ndi bozoza ba réponse. Soko yoki muta Congo Central a yebi soke oza mopaya. Yebi sa ene kolanda mai na biso na mbisi yaki a. Yango na yebi soko ndini pesa na mai na ngai na mbisi nazo. Akoka mpesa yo. Webi ka fleuve poza la fleuve po ba mai ebele sangani kona. Oza d'accord? Oza na kaka na bela ba kote na komiti kisa. Bonsoir, Fond. Molobi? Bonsoir. Tozana Congo. Vote. Matom de vote. Congo na ngai Jalma Mbieme. Congo no nani? Jalma Mbieme Kwemi. Nanga muda bandu. Oza Congolais. Nanga tunamo. Alobi biso tumesani mingi dokumaka baekritika mindele. Bon. Tozosala eloko moko te biso peuple motumba toyeba ekritika africain hiéroglyphe. Deuxième motuna ezali elembo nini oyo okoki koyebisa biso message ya Mfumu Kimbangu ekoki déjà. Donc elembo sini nini ezolakisa mituna mibali kaya Matondoli. Mpona écriture ezali soki ata lobi okei na esika bandeko basanganaka okotanga yango kombo nango mwenemo ezali bana kuti ya biso si bakomi na 6e niveau bazotanga yango mpe batangaka kikongo lingala tilo baswahili na mbala moko ntango osemi signe yatanga ngai yo kuti ozwi chance monene bakulutu mosusu balukaka signe ya indépendance mpona Mfumu Kimbangu yo ozwi libaku ozalaka na yo tobotami na mbula nini 1980 mais ozwi chance ya komona page ya livre d'or oyo basigne baindépendance entre Belgique na Congo. Eza miracle te na yo moko eza makambo oseli te siko signe nini mosusu yo yo kuta ozwi ya monene oyo koopema ngo lelo meme epai ya roi ya babelge omoni makambo oyo dokima oyo logique bakongole ntango bamoni dokima oyo mikondo nyonso toza nango kowela na entre biso
des fois si la kaka na mbala moko biso nyonso kumukusu sala bafotokopie pesa biso gouvernement population biso nyonso tuka toyoka na bakutimie na banani tokende pa babelge tobrandir mokanda oyo mpona nini batikaka biso libre te alors que si basinya tata toluka nano indépendance na biso babotola kuna nde esika bomengo ezali toyokani matondo mingi epuis kobilobelaka kaka te nga naza moto ya bandundu nga naza moto ya bandundu te nga nazali congolais matondo matondo mingi esongi ya nzela biso nyonso tokobeta maboko makasi touti kolanda ezalaki bongo intervention ya esongi ya nzela Fumukusu Kiamutala Pandanangola, chef spirituel, rénovateur, président et représentant légal de chef spirituel, il y a confession religieuse, il y a religion africaine, Futuka. De bongo, bana boma, bola pour sepeli, soki to sepeli sous makasi, to beti sous maboko makasi, ils n'ont pas à la tête, ils ont makasi. Matondo mingi, tobanzi, tokosenga na bandeko baza ba représentant to pe ba responsable ya ba parti politique soki bazali bakosannonce po ete soki mikanda ezali bapesa bango po ete bakiluka bona ba parti na bango nde bongo tozali kokende na suka yambo tokende kosenga losango ekwana esonga nzela soki lesonga nzela koza na liloba koyebisa bana ya ngoma lolenge mpe bayebele boye kolandela mayo ezali koya mpe oyo esengeli mpona bango penza tozongisi matondo mingi na bana ngoma eloko tokoloba na bana ngoma yango oyo te ntango tozali ezali ntango ya boyokani bolongola basentiment bokanisa te ete mpasi na biso ekosila soki tondimi badésordre politique lokuta. C'est au contraire parce que monsieur de s'aggraver, parce que nous devons vivre les lots 60, 65, 90, 95, il y a beaucoup de cas, des autres balélos. Tolingana, Toyokana. Président Kabila a marqué Tanaye. Après Tanaye, nous allons mettre mais, et donc, c'est profitable, les années que la période naye, ni makambo yeye. Donc, problème des alliés à Kotala, monsieur Kabila Té, mais Kala président, en tant que président, parce que Bélé Bozo Baté, makambo Moussous Kozo Nyoko Manaro. Ceux qui Bozo Tika Yebo, a compris qu'on signe les lois de vie. Bon, donc, on a la Bokonti, la Belge, n'a pas mis les Bozo à la vie de pendant 1000 ans. Boye bisangai nani amula kolongola signature wana akozala te oyo tozonyokomela lelo mpona Singapour andimaki mpe asignaki colonisation orientale mpe ezoya donc bino bagene ya lelo okoki jamais kozala bagene ya kibiba e surtout na kati ya Congo central biso tosepeli na ndenge bozwi ntango mpona boyoka bozwa mikanda oyo bozwa sango oyo bokumbela bandeko bayaki te boyebisa bango problème ya monene ezali mindele baza koambrouye biso mpo bayebi ke baza na ndiongo na biso basengeli kofuta expressement tokotikela bino cd mpo mindele bayaki kosengela pardon mpona kolakisa bino ke mindele baza mpenza na position de faiblesse oyo bango bayebi bakopi ya mikanda totindelaki badirigant politike tokopesa mpe bino yango mpona kati mpona totie mpe kopi oyo totindelaki bamindele donc soki biso bandeko na bino tozwi courage ya koyebisa bamindele en face tokomeli bango ntina vatican elingi koloba tozali sire na tata oyo akeli likolo na se ete azali pour biso na periode oyo yango botika kobanga bolanda courage ya koloba ete tolingi indépendance mpe tolingi kimia na mboka na biso donc bana ngoma babimisa bino na babalabala te tokota na badistraction te kasi siko tokende mpenza na fond na problème oyo eza serie
Mukusu alekaki awa alobi na biso bana mboma tokota na bozindo ya makambo oyo ya koaplike baprofesi ya bumuki mbangu parce que faut se réconcilier entre biso toza na mbongo ya ebele ya kokende kozwa na mikili ya poto mindele fo basenga biso pardon mpe ifo badedomage biso meilleure arme na biso ya kolonga yango wana mais soki bozobanga mandoki ya mindele bozopesa ye makasi moto ya milongo na yo ata aza général ata aza na bagarde du corps ata aza na mandoki ebele yo na ye kokobunda na mandoki te ye azobanga yo mpo na milongo na yo yango wana nde force na yo voilà kokopuse eloko tokosolola na bino bao bakozala na mposa ya mikanda bazokabolela bino bayeba kozala na mposa ya bapreuve ya nyonso tokopesa bino kimia ezala na bino mpenza na banda ngoma toza koleka nanu tokei mpe na biteni mosusu bongo nsima tokozongela bino mokela bikela mobiso apakola bino azala na bino bolakisa ete bolinganaka soki bokoki koyambana ntango ya koke bandeko na nayo toza biso na biso bayino batapesa biso mokasi Ndekoko tokosambela nsima nango oyo aza na posa ya hymne national na 4 langue na kaka badokima bakopesa bino kopi na yango ezali donc okotanga yango na lingala na kikongo na chiluba mpe na swahili po elakisa biso maye ekomama na kati soki tokosangana mpe tokolingana tokotonga mboka kitoko ya kimia ya malamu mpe bongo ngai ya bosomi tokotikela bana na biso mpo na libela matondo mingi kokangano miso te tosambela lisusu totondi bino botondi mokeli wa bikela mobiso tata bino bomizalelaka bozali mpe bokozala mongongo ya ngai wa bino kusukiango nzala mpanda na ngola oyo bino bolingaki ete tozala sonia nzila leleko oyo bana na bino bazozonga esika bafungelaki elongo na bakunza na bino toyaki na mbanga mboma na ntina ya kososolisa lisusu bana mboma masakoli etinda ya wandongo mukimbangu mpo na lobiko ya bayindo mpe bolamu na biso toyeba epai towuti esika tokomi mpo toyeba epai tokokenda solo loposo mpe mbaza na ndongo na biso ya makasi tika ete tata bopesa bososoli na bana na bino ya bayindo po ete bino bolobaki soki modele akotia motu makasi bino nde bokolakisa ye ete tozali na ya koleka mpe bokosala bayebino bokosala po ete akoka kokita lokola mpe ye moko ayebi yango tika bopesa bayindo mokasi ya mokasi bana ya mboma balingana bayokana batia makambo na misala po ete ya solo tobotola bosomi na biso oyo modele abotolaki nsima ya kotia mokoloto ya kondima ete tokomi somi kasi ye aboyaki yango bongo koya na biso ezalaki na maboko mobino tosangani kimia ezala na mboka mboma ezala ndakisa mpe bongo bakonzi ya leta bazali na kati ya mboma mpe na kongo central mobimba bakonzi ya mapinga bakonzi banso elongo na bayebanso babandi na mboka mboma biso tutikeli bango kimia na bino ya nkombo ya mobuki mbangu elongo na balongo mpe na bakoko na biso banso mpe bongo na oyo nyonso bino bobongisi biso ntango toza kozonga bisika isango zi ke batondo ndenge
tokende na biso na kine ya Kimbangu nde bongo totelema basi mpona koyeba nzembo ya lokumu. Telema mwana Kongo moko mibale. Telema mwana Kongo tosangani na pasi, tosangani na bokasi pona bosomi. Tomola elongi ekuma bakala pona ya poto kamata lolenge malamu na kimya batwakuya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimya mwana mboka yeba nzemba lokumu na bino bosangani na lolendo kumisa bendele nayo ya tina ya bosomi Kongo ebakwama Kongo ya bakoko mboka elingama tokotondisa yango mpe tokobatela monene na yango mokolo matuku misato na sanza ya motoba mokolo mwa moi ya kimia mokolo mwa lokumu sala ndenzeneneke mokolo mwa lokumu eyandai ya boso mikokotikela bakitani na biso mpona libela. Matundu mingi tokomi na ntango oyo tozobimisa mokonzi te matundu mingi telema mokonzi. Milolo. Eki.
ezali sanganza pomba bilenge bapesi toli eza bongo ntango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 bazalaki na bopangi te bongo yo lelo ozobanga nini po te otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo